Andi imwanda velela kansinza kana kuntambulako betu tubankwa nsambu kadi ensadisi tumwini mumeso tuze impe yenkumbu andi yandi itata mwanda velela tata mfumo longo mfumo dibundu tata simoni kimbangu kyangani ntino mintino ntino yenge nzambi ya zola Zambia wala kazi sedi ya mvu mbandu zazo yeyi yanya yandi kwandi udi ati sangazo yandi intino mintino tina tulombele kwa sedi to wanzambia to tata mwanda velela pasu watu tela manabe to bana to kufana kembote faki twakubika moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela nzambi eto tata mwanda velela beto bana tukulombele mpaso bakafulu watu sikidikisa Tusamba ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo yesola kwa nzambi wa seditu ye untwaja mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yerevu se mwane mwanda velela amen nakomba tata mwana pe tata molimo santo tulanga ki matei na biso mama pasteur mutate ya kibiso abandelaki na banzembo bayuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika sanza oyo na biso bakimbangisi te sanza ya Noel Noel
likambo oyo toza komema eza ya solo. Nkolo Yesu koya na ye ya mbala liboso abotama na sanza ya me. Le soki totali bien, Nkolo Yesu ntango ayaki mbala liboso alakisaki makambo mingi oyo mpona kobikisa milimo na biso, oyo ezali ke soki ye te tata molimo santu nde ayaki te. Me Nkolo Yesu alobi mosusu mpe azali akoya na nsima na ngai. Botama ya papa Kimbangu bakolo batonaka ye, yo ozali nani? Ye alobi nazali motindami ya Nkolo Yesu. Ah bon? Ntango wana mutu mwindu mpo amona Nzambe ezali pasi. Ezalaki vis-à-vis bazalaki kolobela yango. Bongo biso tozali bato te. Yango wana elakisaki ete Nzambe alingi biso mingi. Ntima oyo ya lelo bato bazalaka na doute Nkolo Yesu mwana ya Nzambe. Doute ezali balobelaka yango. Papa Edingo mpe azali ye claire eleka ye alobi yango bien. Nkolo Yesu bafingaka ye, tata Simo Kimbangu bafingaka ye, ye ata aza kofingama kozonga nsima te. Alobi bi alobi te. Po tondimake makambo wana esili ye mpe soni ezali te. Na ntubela ezalaka bato misato. Soki moto alingi atubela ezalaka bato misato. Ye moto aza na makambo ya koloba, kolo makambo ye ya liboso. Ya mibale oyo akoyoka yango, soki pasteur azala selo azala mondimi moto azotubela oyo akoyoka yango ya mibale. Ya misato nde Nzambe. Nzambe kasi ye biso nyonso na kati ya ndako ya Nzambe toza combien tolandi toyoki ye, ayoki na ye soni te, alobi nyonso poisa. Elakisi ke likambo alobi eza ya solo. Ya solo bi ya solo te. Biso ndenge toyebi makambo ndenge elekaki. Moto aza na problème bato mosusu bayoka te. Mpona nini ezalaka secret? Bamosusu baboyaka koloba na bato nyonso parce que akopanzanga sango. Kasi ya bangi na ete bato nyonso mokili mobimba balandi yango. Na ba journaliste bazali awa balandi yango bakangi ye film makambo yokani mokili mobimba akoboya te. Alingi Nzambe na ye, alingi ye be alingi ye te. Donc kobanda na se tina likolo eyokani. Moto nyonso ayoki yango ayebi yango, ye mpe akobanga na ye te, ye alobi aponi nzela na ye. Alobi bien na ntango oyo azalaki kosala makambo na ye, kuna na likolo alakisi Nzambe, kasi na se amilakisi ye moko. Alobi bien alobi te. Sikuwa kati ndaye kuna na likolo Nzambe ape na se Nzambe.
yoki sonité bien poelele mokili mobima bayoki nzambe ayoki yango kati ngai ke nalandi nzambe na ngai ta bafingi na bango ta balobi na bango atali basali nini ye na nzambe na ye tomoni tata nzambe nkolo yesu na tata simoki mbangu ayaki na loposo ya mwindu biso mpe toza na poso ya mwindu tokoboya ye te tokobanga ye te ali ye nde ayaki mpona kobikisa biso alobi makambo mingi soki tonéglige nkolo yesu tonéglige molimo santo nkolo yesu nde ayaki na lisekwa lere ezokende likambo moke kaka tokoloba eza na bible nkolo yesu azalaki na bayekoli nkolo yesu aza kotambola azalaki kobikisa mpe koteya nkolo wana azwi Pierre, Simon Pierre, Jacob na Jean oyo eza na bible sika amemaki bango asali miracle na ye Eli abimi Moïse abimi bango oyo bazalaki témoin batali sika nde Simon Pierre alobi kolo totongela bino bandako misato awa moko ya yo nkolo yesu mosusu ya Eli mosusu ya Moïse oro Moïse ntango ayebimisaka bana ya Israele ntango abungaki nzambe alobi mboka elaka kokota yango te bungaka na ye cimetière mpe eyebani esika ezali te kaka kobunga me ntango bamoni Pierre nde esika alobaki wana totonga ndako misato mpona bino misato mbala moko molili euti likolo ekiti ubu bango bakwei Pierre akwei Jacob akwei Jean mpe akwei nsima emonanaki nini neti bato basali crise na pongi balamuki batala nkolo yesu atikali ye moko lasike moto akufaka te so oboyi nkolo yesu lisekwa okozwela ngo ndenge nini wana eza mabomba mi ya tata nzambe eza secret biso soki tosambelaka tozelaka likambo mpona kobikisa milimo na biso ata bafingi ata balobi batioli me tia elikya na ndenge pardon mipesi na nkolo yesu na tata simoki mbangu fingama wana esala eloko te mpe mokolo asuka yo mpe omonana ke ozali mwana ya nzambe osalelaki nzambe na yo dirigeant soki ozali la lumière de Jésus-Christ na lingala ezali na français ezali na kikongo mpe ezali mpona nini mosala oyo ozwa kosala eza ya pamba te 4e génération yango oyo ezali ke nzambe alingi akata na likambo na ye oluka moyen omibongola tika nyonso ya mabe salela nzambe na yo mpo obika dirigeant la lumière de Jésus-Christ et l'éclairage tous les mondes entiers et lui est donné la paix et est venu effacer nos péchés.
il nous a porté la lumière pour sauver tout le monde entier. La souffrance qu'il a subie sur la croix pour nous sauver, le Fils de Dieu est devenu pour effacer les péchés des hommes. Mais ici
Merci dirigeant na kati na ndako oza na moinda okotiango na se ya mesa bien likolo ya mesa moinda ifo eza na likolo ya mesa elakisa nyonso oyo eza na kati na ndako kolo Yesu moinda biso tolandi ye pamba te oyo touti koloba na lobi sikoyo eza na Matthieu 17 Marc 17 Luc 17 tokola tuta pasteur azali atangela biso tomona ngo ntango molai te parce que bafingaka kolo Yesu bafingaka tata Simon Mba ndenge papa diange nazaki koloba zala na yo na lingomba mosusu soki okomi kaka kimbangiste atala zoba wana ke na kimbangiste balobaka mpe balobaka te biso toza na biso bazoba tondimi me lokola azaki motindami Matthieu 17 Marc mpe akomaki yango Luc mpe akomaka yango biso tozo négligé me ntango oyo akozonga ayeye pasi ekozala okokimela wapi okokende wapi talela biso likambo wana. Merci papa. Makambo oyo papa azali koyebisa biso ete nkolo ayaki na lisekwa nde tokomona yango na Matthieu chapitre 17 verset 1 à 8. Matthieu chapitre 17 verset 1 à 8. Okoki pe kotanga kaka le meme makambo na Luc na chapitre 9 verset 28 à 35. Luc chapitre 9 verset 28 à 35. Okoki pe kotanga yango na Marc chapitre 9 verset 2 à 7. Marc chapitre 9 verset 2 à 7. Ndenge nzambe na biso asengi totanga yango na Matthieu na chapitre 17 verset 1 à 8. Ngai nazali na Biblia ya Kikongo, yo zwa Biblia ya version na yo po ete tokende elongo. Tutengi munkumba seye mwana yetata mwanda velela. Merci papa pasteur. Ntango na biso mpe ekoki topesi toleba minute mingi kolimbisa biso tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika twakubika moko meto twatonda lusia musu ye lusiku musu lutuveno kwa nzambi eto munkumbwa seye mwana yetata mwanda velela munkumbwa se Ye mwana yetata mwanda